ba mama, batata, bandeko na ngai na Kinshasa, mbote. Nazoya vendredi pour ba consultation. Tokomona na vis-à-vis, nakoya na butute, nakoya avant 10h na Kinshasa. Poto solo la makambo ya mboka. Nazoya d'abord pour na pesa bino merci mingi. Merci, sans Kinshasa, on n'aurait pas des élections en 2018. Vous nous avez accompagnés. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Bandeko na biso, tokosala nyonso po mboka na biso ekende liboso. Pasi na mboka na biso eza partout. Na Kinshasa, na esi ya Congo, il faut tosala nyonso, tosolola makambo wana na bandeko na biso nyonso ya société civile. Bandeko na ngai ya Lamuka, bandeko nyonso tosolola mpona makambo ya mboka pour trouver solution parce que le peuple continue à souffrir. Aujourd'hui, mboka eza bloqué. Tozo ya pour trouver ba solution. Lungunya Kinshasa, Zambia apambola bino.